Saliba Shukernosta Volcanic TV eza bino na ngombe mwana mungala mwana ekwate mambenga na yeli susu boyebi na ngombe suka ye soki na beti lisolo oyo bapesinga te seke pe na saka ba analyse lelo oyo soki na ye penza na makambo ya bakisi te parce que boyebi ke pomba ya kisi ya bokoko ye afandi liboso na bino oyo hémorroïde ekoka ko supporter te soki hémorroïde moninga yango moko ekangi bisaka nango lobi non toki kofanda wa te faut totikela mama au place soki impuissance sexuelle moninga kitaka yango moko simi nzele kei bamaladi ndenge na ndenge vraiment na soignaka yango mais lelo oyo nayeli kisi ya bokoko te me nayeli eloko mosusu bashoki ya nanga me yambo na banda bambote ebele balosako partout bozali nalingi bino mingi bokamata babisu na bakoi nyonso tu bashoki ya nanga bozali vraiment nalingi bino mingi oyo eza ya bino mama Volcanic TV nana ngombe mwana mongala oyo aboya lokuta na monakoni aloba toujours bosolo parce que par la biso bangala vérité soko zobomba mo ezalo kwa nesi bazokata bapota na kati ya nzoto donc ozosentir nesi ozobela maladie ezoyebana te mais ozobela il faut kakobimisa vérité maintenant likambo nini vraiment eloko nini nayeli na ntongo ya lelo naye mpenza mpona likambo ya prophétesse Jeannette mutu nyonso tu ayebi témoignage ya prophétesse Jeannette ndenge ebandaki koleka na YouTube eningisaki YouTube na makambo oyo alobaki ya kita makambo moko ya kafu vraiment oyo epesaki vraiment pasi mingi na kati na motema en plus toyoki koyoka témoignage na betaki ke non azalaki danseuse alongwe danseuse akusimbaki bakisi akomaki kovivre na musicien moko boye ya mokili musicien na toyebi ye na kati na Congo aza musicien moko ya monene en plus alobi azalaki chela bande kobima na banindele azobima na bato kilikili tina ndenge ayaki kokoma mwasi ya musicien na bakomi kofanda na ye ndako moko ti musicien na ndenge alukaki aboma ye nzambe asauva ye ba message ebele prophétesse vraiment pesaka biso ba message toyokaka pe tomonaka mosusu tomonaka penza tomona ba résultat nango ke non ete prophétesse alobaki likambo boye lelo oyo esalami boseke prophétesse o aza ya solo mais lelo oyo circulation ya maladie ya pasteur Guy Mario ezalaki vraiment na internet Guy Mario tomonaki bato ebele bazalaki penza wana mpona kokende ko rendre visite parce que pasteur Guy Mario toyebi ya bande kosala théâtre en plus mwasi nabetaki vraiment laka na mutu nyonso tu oyo ya bonne foi aya kotia maboko asoutenir ye po Guy Mario aza maladi tokaki témoignage mwasi ne alobaki ke non misisa ya Guy Mario ya mutu ezalaki ya kokata na makile bandaki kokita na nzoto ti ekiti boye ti eke na nsima pe na nsima na ye kote oyo tokendaka na kosala zongo inene evimbaki ekomaki okoya baronio oyo toliaka oyo ya bangombe vimbaki sikoyo banini yango epasukaki yango ezobimise makila ya noir na nsima na ye pe prophétesse Jeannette alobaki quelque soit maladi nini quelque soit kombo nini ya maladi ye etali ete ye aye na kombo ya nzambe maintenant prophétesse Jeannette apesaki eloko moko apesaki message moko ebetaki nga vraiment na motu mpe ebetaki nga na motema nga lobi prophétesse ne fallait pas appeler sa message oyo. Pourquoi? Parce que nzambe akoki kolakisa o vie na esika moko boye moto azobela ata mosusu alakisi yo vie wana eza vie éternelle alakisi yo te ke non vie moto akovivre lisusu ndenge biso nyonso tu tozovivre peut-être alakisi yo vie na vie moko boye ke soki lelo Guy Mario aza te akufi pasteur akokende na esika ya kimia pe akofanda na kimia akozala na vie éternelle mais peut-être prophétesse akomprenaki yango ke non Guy Mario akobika tomonaki prophétesse Jeannette ndenge asalaki bave pe ndenge azwaki ataki nzamba le preuve alobi soki
papa Guy Mario akufi ye azongeli vie oyo azalaki nango akala. Soki papa Guy Mario akufi ye azongeli makambo nyonso to azalaki kosala. Soki papa oyo akufi ye akotikala koleka susu na émission te. Siko lelo oyo papa Guy Mario akufi toloba nini prophétesse Jeannette message apesaki biso eza ya vrai to eza ya faux wana eza point d'interrogation eza likambo ya nzambe na basali na biso to abana toyoka ndenge prophétesse Jeannette alobaki. Na parler des sources la lobby papa ekiboko ba image je crois soki nzambe oyo abenga ngai na mosala oyo aza ya lokuta na tie nzambe na ngai le prof soki papa oyo akufi papa eki soki papa na biso oyo akufi ngai na kobanda tia kamera papa nakoleka lisusu na émission moko te soki papa na biso oyo akufi ngai Jeannette prophète Jeannette oyo bino nyonso boyebi nazongeli vie bomoni témoignage nyonso ngai napesa bino soki papa oyo akufi ngai Jeannette nazongeli vie. Voilà. Boyoki bino moko na matoi na bino. Ndenge prophétesse Jeannette alobi. Parce que prophétesse Jeannette apesaka biso ba message ebele. Apesa biso ba message que non président oyo akosala boye président akosala to mona ngo petit lelo to mona ndene ezokende. Mais non. Lelo oyo alobaki soki pasteur Guy Mario akufi ye azongeli vine ya mokili. Soki pasteur Guy Mario akufi ye azongeli akotikala koleka susu na émission te. Boyoka mosusu oyo alobaki lisusu oyo epesaki vraiment nga malili na nzoto boyoka bino moko. Asalelaka nga nga alakisinga mpona ya kokoba lelo awa nga naza na foi nayebi ke nzambe nga nabondelaka oyokisanga soni te soki bino boza na foi te nga naza na foi akonse ya nzambe na nga aosalaki papa na biso atelemaka nzambe na nga aosalaki papa na biso kaka soni ya sante oyo eyokisaki ye soni ya sante oyo ekokonga témoignage bafoto oyo ekotambola partout bafoto ya sante oyo ekotambola partout bato bakomona bakomona na deuxième vie oyo nzambe azokozala na bomoi lokola na bomoi na ye lokola histoire ya Job parce que nde oyo nzambe akomettre nga nzambe atindanga na ye pembeni na ye te kokufa ekota mais ntango na ye nzambe akotisi vie à travers nanga par sa grâce naza motu lokola papa na biso avandi naza nayebi nde bakabikisa vraiment natieno stop wana alobi nzambe akotika ye ayokisa ye soni te na likambo mosusu raisonnement na biso bato oyo toza na makila mpe mai na nzoto eza raisonnement nzambe te soki nzambe apermettre azwa pema ya mosali na ye aza souverain ayebi pourquoi soki nzambe apermettre azwa mosali na ye amema ye ake kofanda na kimia ki asouffrir mingi ye moko ayebi parce que tomona bato mosusu babela badokter babimisa bango na hôpital balobi non ndenge aza boye bokende na ye akokufa semaine oyo ekosila te akokufa mpe tomona semaine esila te a partir ya mercredi moto akweya mpe asanza mai moko ya vert bameme na hôpital badokter balobi akufi de 22h tina 4h du matin moto wana zongi en vie tomona batiaka tembe na nzambe te mpe tolukaka te totiaka nzambe lokola nesi akomi mutu non bible lobi aka mutu te taza mwana mutu te mpe mpo akosa oyo alobi ezaka wi e amen tolukaka te tozwaka eloko oyo nesi oyo nzambe alakisi biso avant tobimisa yango na miso ya bato sala nono examen de conscience na yo moko osali nono examen de conscience mpe otuni saint esprit eske oyo papa alakisi eske
eza bongo to eza bongo te. Senga na discernement par Saint-Esprit. Parce que na boye, na batu mususu oyo ba simbama na liloba makasi te ba oningana. Mais nga na yebi prophétesse Jeannette aza mosali na Nzambe ya solo. Po abondela ki pona pasteur Guimario. Maintenant, na la sabino titre ya émission oyo. Na la sabino titre ya émission oyo nani prophétesse asalaki akomi nini bakomi soki akufi na tiki kosambela. Prophétesse Jeannette Nzamba talisi ye que papa oyo azongi a bonne santé. Bobe tango na internet soki akufi mbani bale nga na tiki kosambela prophétesse Jeannette. Bokomona bolanda émission ndenge moko ye moko alobi papa bomba ba image oyo soki tata o akufi nga na koleka su na émission te. Totika akota Nzambe lokola mutu toza kwa coincé tandis que ba coinsaka Nzambe te volonté na totika ka volonté na to ba nini volonté Nzambe ekokisama na mosali na ye. So Nzamba permettre kozwa mosali na ye pasteur Guimario c'est que ngongane koki Nzamba souverain. C'est que ngongane koki. Tozana toujours pour nous repérer merci. Pourquoi? Parce que Bible est un mot loba. Na ba moment nyonso, ba circonstance nyonso ko la biso na vie. Faut to pesa Nzambe ka merci. To pesa ka Nzambe merci. Pourquoi? A décidé azwa mosali na ye, mosali na ke kopema. Po to mona ba tumsu ba dinda na ba mai ba sala ba une semaine na ba mai ba kufa te. Nzamba batela na kati ya mai ozala ngubu ngando banyama ndenge na ndenge ya mabe Nzamba batela. Tomona mutu musu abunga na zamba. Asala 1 mois na zamba Nzamba batela. Abima akutala na ba lion ba soa ete ba lia ete akutala ba boa ba mela ete akutala ba nyama ndenge na ndenge sauvage basala eloko te. Pe abima Nzambe soka andimi abatela yo abatelo tina suka soki pe andimi a permettre azwa mosali ne akozwaye ata ba prophétesse baye ba bishop baye ba archbishop baye ba toma baye onani aye bazingi ye balobi akokende te mais soki a permettre alobi ye ngongane koki eza journée lelo to pese merci to kangete. Parce que sa volonté ne kolo pema apesa ki biso pema na mawa na ye yozwa pema tanto la mukalatongo to katele mikatete yozwa pema ba o Nzambe alobi non nazwi pema oyo ba o ba pema ba ke ko pema na kinya to peseka merci parce que lelo to lobi pété et aux appels à mutu mususu to e ba tout luka ko coincer Nzambe te. So Nzambe alobi ngongano ekoki eza ngongana yo so Nzamba bi ngongano ekoki te ngongano ekokate parce que to mona mwana mwasi moko bobeta na internet aza nigérienne mwana mwasi wana akwea na avion zika likolo alongo kuna avion ekwei na ebu avion peli moto baya bazwa ye après soki 2 jours so 3 jours bazwa ye bakenda ne na hôpital lelo o aza toujours en vie. So Nzamba permettre ta o permettre. To pesi Nzambe merci pour na liwa ya pasteur Guimario. Prophétesse Jeannette courage ebele zonga lisusu na makolo papa pesa kaka papa merci parce que yende kolo ya pema. Merci beaucoup na président de présidium l'homme à la taille de Dieu l'héritier du trône. Courage papa merci beaucoup na yo. Merci beaucoup na binonyo surtout le fléviande c'est na bosanité. Merci beaucoup na yo. Merci beaucoup na leader Mokonza Zaramoko. Merci beaucoup na binonyo surtout oh boza kolanda toujours Volcanique TV bo s'abonner belé bo partager vidéo oyo pour écomer la montagne surtout montagne moko tabeti samadi bako. Merci beaucoup, au revoir.